Mbote lisusu bandeko nanga bino bandeko oyangai masolona député ya lelo le 2 juin 2021 sans ya mai ici esili tokoti na juin kala mingi te bokomona ka mbula 2021 esili tokoti 2022 2023 élection ainsi de suite masolo bandeko nanga tokobeta masolo d'abord toko signaler bino ke bandeko na biso na Goma bakozonga ka malembe. Le ministre de la Recherche scientifique a confirmé que la situation est commis moins stable, mais il faut toujours être souple. Mansolona député. Lobby local la blague. Inspecteur général de la police a qui m'a tracasserie sur la route. A Kitaboye na coin ya venu Komori kona colonel Mondiba. A Komakuna policier a moni penza zoya boy a teye manduki. Ce qui est à la bagarre na été mbele lobby toleli masolo bande konangai ituri arrestation ya ba criminel au bazala qui consommer insécurité 15 armes récupérées et nous disons félicitations à général Bilo Kwango ya la police ngai compliqué ganga ezalaka inspecteur divisionnaire je pense ngoi Seguin oyo a sali opération wana masolona député nous allons partir de là n'annonça kibino ke tokoyamba mwana mboka Dugi Kulungu mwana Kasongolunda mwana Kimwangala il est député national tomeka kosolola na ye na descente na ye kuna parce que l'avantage à cause à la député ezape koyeba kozonga kazongaka au lieu depuis au kataka au cause la 2023 bongo ozonga lokola papa bonheur masolo bande konanga. Et je vous annonce encore au cours de cette émission que bientôt là, Tokoyamba Jean-Charles Okoto Lola Kombe, Azape député national, a occupé la fonction ébélée, moi na Sankuru, Ayato Solola, Makambu Oyo, Papa Kasende, Alobaki na biso. Ponani o mutema mabe boye. Voilà. Mbote honorable. Mbote ndeweleze. Bonne santé. Santé malam, nzamba zoso. Yebsangana singaru joane lo binini. Oyo eza culture chokwe. Étant que chokwe moni biso tuzara makila bokozi. Eza toujours sens ya koloba comment il faut l'attacher na culture na yo. Donc c'est symbolique. Culture wana ko sangisango pe na Bible parce que yo na ebela yo ke ozaka pasteur. C'est biblique. Yo webi na Bible so zongi o mona ko Moïse nzamba pesa yekan o eza bateau ya commandement. Donc nde apesa yepe kolata basi. No wala eza alliance na biso net ba chrétien et bandi na Abraham yango yi à travers Jésus-Christ donc doza bana o ba yena adoption. Il faut garder toujours sens wana po tozala bomoko. Seconde zete na yango wanotiki yango to te ezali eza nango eza pemene eza bateau ya commandement yango il faut kotanga la Bible ndeko leza parce que nzamba yepsi Moïse komi na libanga na obeti yango maebimi mais utiliser même kana kokabola papa boye la biso kana yango comme ça to betana to ke na détail nango boye la biso kana. Non, c'est toute une prédication. Vous en avez besoin, donc c'est toute une prédication, surtout de décortiquer. Donc, Kulungu, Azaka pasteur, toi comme chef coutumier. Un grand serviteur de Dieu. Un grand serviteur de Dieu. Parce que sans Nzambe, tu as le logo mon côté. Mais il faut que Nzamba bengi biso na Bible chaque mutu na domaine na ye. Nzamba pesi chaque mutu don na ye. So tal na Bible batnet ba Samuel ba travailler na Saoul ba zaki ba prophète ba zawo diriger mboka na bango. Le Jonathan ya travailler na David fallait consulter toujours ba Nzambe. Donc ça la politique sans Nzambe te. Parce que Nzamba zo chapeauter nyonso. Nzambe yemo grand politicien. A gérer le monde diplomatie. Ouais. Le diable existe, Nzamba gère le monde diplomatie. Voilà. D'accord. Donc Kulungu master ba musicien. Tantôt non, na Kofi, tango, tantôt na Werason. Tout le monde qui bino organiser même manifestation. Non, Weranson. Ou est-ce pour la gloire de Dieu ou bien? Non. Au moni, Nzamba appelle ça qui Wera don ya Wemba. Wera zana droit na musique na yape ça peut dîme l'église. Ataba prostituée ba ko pesa dîme za musala na bango. Wera za musicien, il faut même 10% na nini. Toko boya ko kangwana Wera te parce que biso toujours prêcher un certain évangile. Wera za mwana Nzambe qui a créé Wera. Nani a pambola Wera. So ezaki facile mais tozana ba 1 million Wera na Congo. Biso to yebi ke tant que bana Nzambe yo mo pe na yebi ko yebi le loba mingi bien ko linga lobela ngwa wate. Wera za moto Nzamba sali grâce pour ayeba ko représenter culture na biso. Alors il fallait tozwa culture choko to pesa ngo chance na Wera pour ayeba ko aider biso
na koyemba nzembo bayembi mpo na mboka na biso. Donc tolingi tosalaka politique te, tolingi mpe promouvoir culture na biso. Nde wera omonaki ndeko wera yaki na équipe na ye tokutanaki na lemba mpo to célébrer ensemble na population ya Kasongolunda. Nzembo ayembi wera ayembi na Kichoko esalama nanu te. Donc coup de chapeau na ye. Ayembi nzembo na Kichoko. Ayembi nzembo na Kichoko. Mikolo ezo ya topesa yemba ngona no mamuki. Ata extrême muke. Mwecheno ye machilega leka kulungu ya uchidini maninga. Do botika kulungu a travailler nanu botika ya sala po azana makila makasi. Voilà. Kulungu wana za kulungu wapi? Kulungu wana ngaid. Ah, kulungu wana ngai na sens que to yeba ko c'est rallier derrière vision na biso. Pona kingwanga la teme pona Kasongolunda nyonso. Parce que ce qui neti to tozana vision te pona territoire na biso. Faut yeba que territoire Kasongolunda eza munene na province kwa on a pays za deuxième. Alors il faut vraiment to yeba ko promouvoir ba culture na biso tozana basuku kuna ba yaka bazali ba choko bazali ba lunda bazali. Faut yeba na bisa kwa na za Karunde côté à Moitian. Mais tu se retrouves na bandundu ndenge ba blongo salama na éviter na baneni. Donc makila bo konzi ya Moitian vezali. Yango moni ba to so benga Moit Kolongo. L'ex-chef Kolongo. OK. Voilà. Donc boyebani na Marie-Paul. Marie-Paul na yebi pour la star mais ya yebinga te to yebani na to na relation na été. Mais azape benga ya Moitian. Donc azape na même stratégie toujours na côté banka. Il peut avoir parti na blog wana. Siko zongela na nzembo wana parce que na sepeli na unayo kana no extrait wana. Mwecheno ye machilenga lenga kulungu ya uchidini maninga. Mwecheno ye machilenga lenga kulungu ya uchidini maninga. Maninga wana nde force. Maninga nde makila. Asana na makila. Omoni nanga eza chanson moko mélancolique. Pourquoi? Parce que papa nanga era sala campagne. Nzembo sala campagne yangwana. Mais bayimba ngo ndenge mususu. Mais comme na lingaka ngo et na yede ozo basusu ya papa. Balomi nanga tala nzembo papa na wasala campagne ngo nde na adoptaki nzembo. But bayimba ngo bazaka na Angola. Obama na Mushisa mona ki ngo bazaka na Angola. Il fallait même bango partir à Luanda bayana kin po bayimba na wera nzembo wana. Mais bachango kombo ya kulungu, une façon pour honorer mémoire ya papa. Voilà. Raison ya kosala nzembo wana. Boni Kulungu for Congo. Kulungu for Congo, ils ont évolué très bien. Minito toujours travaillé dans un projet à forage, tous un projet éducation, tous un projet à construction et école. Ni les autres salama qui tous un cyber café na Kitambo, je m'excuse. Tous ont formé ba jeune et belé na weba au sala ordinateur. Yo yaga déjà na weba dans zone. Na gingwanga la tous tonga école pour 1000 enfants. Et là école mo aux la moderne donc vision na biso ezaki na kati ya province ya Kwango école wana ezala liboso. Pourquoi? Parce que tolingi to équipé yango na ordinateur ya bien internet de façon que bana o ya kingwanga la baza na chance ya ko utiliser ordinateur na ba âge wana. Toujours ça ba projet ya mai année o toujours to sala moins 20 forages. Donc tout est ko sala voyage na équipe ya Tokomi Wapi. Tozala ki Tokotaki Tokekenge. Attendez, on retourne à la régie parce que nous sommes à la télé. Vraiment. On doit vivre un peu d'ambiance sur la descente de Doug Kulungu na Kasongolunda. Et je vous signale déjà que tokozwa moi extrait Yanzela Botala eta ya Banzela parce que mboka na biso pe toutes ces réalités ce n'est pas kendaki na avion avion moko ekitaka kuna ekitaka te kendaki par route et ensuite nous allons revenir.
Merci pour offrir l'émission Bon Malon, l'émission n'a pas. Maïkon n'a pas droit à l'erreur cette fois-ci. Voilà les œuvres de Douk commencent à parler. Et nous te rassurons que vous serez toujours député national jusqu'à la fin du monde. Pona ngai Zeingo Stervosi Mukaravya naza sinkulu ya mabele oyo banda mokile banda na bamboka na tomona te situ na province ya Kwangu pe na territoire ya Kasongolunda pe na kati ya Mawanga to na mboka Maigo 12 village première fois tomona boy yango na lobby na tata oyo asali eloko oyo nazoyoka kombo député Kulungu mais pona ngai Zeingo na changer kombo na ye député Tekasala elakisi nini musala liboso kolia sima yango wana na musala oyo asali awa solo kolia na ye eza na nzela ebele na lesa basalelanga te mais lokola boye solo na kombo nzambe na baye bakenda bazoyoka bazomona oyo ko contredire oyo amelaka mai te asukolaka mai te alambelaka mai te oyo asana posa mai te aboya député Tekasala soki te nzamba contredire ye wana maloba yanga Zeingo Servose Mukaravya professeur na kata Maigo na kata mboka oyo etonda ebele ya bavua elukaka batu me tomoni bakolo bavua nango na mwana bilaka kolomboka oyo na pesi mbote na mutu nyonso tu na oyo nyonso tu na lobi Momo yemenewu kamafu men nazali kula mabele nalingi oloba na lingala après oloba na munoko na ya mboka eloko nini esepelisi lelo awa esepelisi ngai pona mai leki na ngai bamona kade mutu pamba sikoyo mayo yena ko mona ngai chef de terre wana azali leki na ngai chef de terre kinyungu kula mabele siko nde tobakisa bakomu mususu bokeza munene likambo eleki awa eza likambo ya kokamwa papa tovota banda kala tobanda ovote bato tovota obemelise bayawa o projet nini yawa o parti nini yawa mais ata tio moko plastika batikela biso te ata merci apamba po azonga alobake merci o bapesa mbwa bapesa biso yango te mais lelo tomoni likambo ya kokamwa ABG omoni nga moko nanu insine naza nango ya nini ABG en tout cas honorable Kulungu
tosepeli makasi abimiseli biso mai oyo nanu banda bokoko tomona pompi na mboka te honorable aye abimiseli biso mai oyo en tout cas ikamba kokamwa pe tosepeli oke noyebisa ye a partir ya lelo mboka na bango ezande maigo awa nyonso mwana maigo awa bido efe 5 litres tosomba yango na 1500 lelo nde toloba boye papa oyo efalasa kutu président de la république mpo na ngai mpo eloko ya sali banda kenge titokoma awa mai numéro 1 na kati ya maigo mwana mokela motete na ye akobima na kombo na yesu nzambe bapambola ye fabima avec assurance nzambe apambola ye mpe nde na sepeli merci mwana mokia osambaka minene tovota bapapa mikolo tozochanse oyo te papa na biso lelo mwana mokolo tikali na nsima asali faveur mpo biso tozala na kati ya mboko aleki combien de mboka fo tia forage na kati ya maigo toyambi ye na maboko ya kofongama alaka mpe nzambe apambola moto asalaki papa oyo akoma na kati ya maigo akobima papa mpo na mai ya pompe biso tokomi komela toboyi bangomba toboyi bangomba bakoma na ngindura mogene nzambi kusalisa betu mutura diaka ya zone na kote inanga comme ça bankieta na zulu bankaka ko manaji nyonso ke sana lukumu nange sana lukumu nange yage bwala nange ngire madiko kasi mwana nge fuko ndorenge pesa ngene lukumu nange na ba papa nyonso kupesa benu mbote na jina président de la république Tshisekedi et puis na kusonga benu de gouvernement yake sala sana ki na intérêt na benu sa bwala kutoma bwala kwena ntwala pili na ve papa na munu kulutaka wa bamvula zole bege yibuka yandi afwaka boso benege zaba me asonga munu avant ya fwa nde alutana maigo ben zola yandi mingi atubani maigo ke bwala na yandi alors era me fwa mutu baka munde mutakwisa maigo mumura bampangi na munu pili na ve yoina forage ina metula yo vesa muge politicien munu muge kudibinga politicien ve muge kudibinga homme ya développement muge zola développement donc muge kwenda kuna musula benu mewa mukota sana kupesa chef mbote na kusonga ndi ayinga kanda kimfumu na yandi atala bwala atala bampangi na munyonso abatela bwala yai bana bwala ya kwenda na ntwala nzambi kubenir bwala yai yona mukwisana kusonga chef nanzo ya chef boye kwisama boko mpamba ve muna tilandi savon sambwa atala ingi arasala nayo voilà kumbaka yaya kiese jangolo ngolo kiese ngolo tumwene mliambo hanene be député kari bakulu tumwene kari mutu ustu tutombula masa tata kulungu usotombula masa mama mabetu kiese jengemba kwa beto bana ba maigo kiese ko kiese ko kiese genelele nzambi kakubatila kakusimba kasimba president weto kasala kisalu dombote mu cheto ya Kongo twakale ye kiese ya ngemba Mundele mbote na biso nazali nesengo makasi na koya kotala bino esengo makasi na koya kopesa bino mbote esengo makasi na koya kotala
bandeko na nga et puis komona ndenge nini ko passer moi temps moke na bino ensemble. Maigo ezalaki mboka oyo papa aza kolobela ngai nakolinga nayebi tosala yango déjà mais nakosenga yango susu une minute de silence na mémoire ya papa na ngai s'il vous plaît. Merci. Ezalaki na 2018 papa legaki yawa nga nazalaki yawa te nafanda na poto. Mais papa parlait nga sur Maigo alobelaki nga bolingo bino bolakisaki ye na yenga mona moni yango sulelo banzembo ya bien biso tokoli na église biso toza ba chrétien toyebi toyembaka po tokumisa nzambe bongo te nazana esengo makasi mpona komona foto ya papa na nga na nsima mbote uti na président de la république président Tshisekedi apesi bino mbote mbote uti na président Mboso mbote uti na président ABG Jonathan Bialusuka Wata mbote uti na gouverneur na bino mokonzi ya Kwango. Esengo na nga ezali ke koyebisa bino ke en tout cas boza na soutien na ngai naza na soutien na bino nakoloba politique lelo te parce que ngai na mimonaka neti politicien te mboka oyo ekufi toza na besoin totonga yango tokotonga yango na politique pamba te tokotonga yango na baidée ya entrepreneuriat tokotonga yango na baidée ya développement parce que développement eza na couleur te entrepreneuriat eza na couleur te mabe ya politique ermo tozaka na bacouleur nga naza moto ya ngambo oyo nga mosusu ermo ezaka distraction moye tosalisa bandeko na biso eza te bongo te sekashatwakana kambangweni tatangia cha mwana chekwenda shona unohivenda teta unohishasa Mikani Mwemwene Werason. Mes hommages à papa Pascal Tissola Koulungu de la part de votre fils, le représentant valable, honorable Bosse Chaka Lucas. Aurus Munga, journaliste. Chapani directeur. Top 5 des petits. Bana Kaimba, Bana Kafufu. Antonio top 5. Bana Saurimbo. Staff Ojainda. Mama Leli. Aike Katanda. Bosse Tosca, le grand coach. Chokwe. Papa Swain. Adela Yaban. La ministre Kamwene honorable député wa UPN. Tangulo Kunji. Kiala. Bana Chika. Anekina bale. Ayaya. Bambuta. Papa. Papa na mama. Betunya sana ni mananje. Mwechewe. Atulanga kwetu. Mulungu yaya. Tirini maninga. Et là-bas, c'est notre famille Sartre. Non, ça va. Le photographe est où? Tatangia cha mwana chekwenda shona unohivenda teta unohishasa Mikani Mwemwene Werason. Mes hommages à papa Pascal Tissola Koulungu de la part de votre fils, le représentant valable, honorable Bosse Chaka Lucas.
Venda Taheta Munum Shasa Wikani Mwemwene Werason. Mes hommages à Papa Pascal Tissola Kulungu de la part de votre fils, le représentant valable, honorable Bosse Chapa Lucas Aurus Munga, journaliste Kambangweni tatangia chamwana chekwenda shona unohivenda taheta munum shasa Wikani Mwemwene Werason. Mes hommages à Papa Pascal Tissola Kulungu de la part de votre fils, le représentant valable, honorable Bosse Chapa Lucas Aurus Munga, journaliste Sekashatoka Kambangweni tatangia chamwana chekwenda shona unohivenda taheta munum shasa Wikani Mwemwene Werason. Mes hommages à Papa Pascal Tissola Kulungu de la part de votre fils, le représentant valable, honorable Bosse Chapa Lucas Aurus Munga, journaliste Bana Kingwangala, Bana Kasongolunda Chapani directeur. Voilà. Donc, commentaire. Il y a une image. Voilà, on a toqué Kenge Tokoti Maïgo. Maïgo est dans le secteur de Mawanga. Il y a 12 villages de Sangani et Salimbo Kamoro. Il y a 12 000 personnes. Tout le monde a fait ça. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que la population est ébélée. Il y a bidon à maïs, on a 1500 francs. Malheureusement, nous sommes en mesure de 1500 francs. Mai wana basomba ke panani batinda bato kezola bangoti bango bakokende na bidon ya 25 litres batamboli même pendant 1 heure de temps, 1 heure de temps aller, 1 heure de temps retour pour bakena source na ba trousseau ba rivière pour bazwa mwa mai pour baya nango. Donc vous imaginez so beti 1 heure aller, 1 heure retour, mai yango ezango pour ya propreté. Donc ba population na biso ezo souffrir. Alors tout le monde a un niveau ya Kulungu for Congo qui est important pour accompagner députation bilo toujours ça là na intérieur. Alors topesi bango forage bo mona ba image bo mona ba commentaire ya population et to silisi na bango to tamboli na mawanga to koti tambwanseke to koti kikwati to komiti na panzi après to komona kingwangala bon bamboko wana nyonso ekozwa chance na forage parce que herba yoka ki to salaka forage na 2016 avant na banda politique na kingwangala et que population ya kingwangala santé na bango ekoma ko s'améliorer par rapport ya bandeko na biso ba place mususu bato balongwe kuta bamboka na bango baye kofanda na kingwangala parce que si on rendu compte que ceux bazo melama yo ya forage ils ont la santé ya bien d'après ba analyse ya ba médecin ba auto utiliser na domaine ya santé herba yo ki ngo ba sengi yango à l'époque et na sala ki fondation vision nga ezala ki concentré na kingwangala. Pourquoi? Parce que na zaki na ambition politique té et que papa étant moto ya kingwangala na mona que meilleure façon ya honorer ezali ko tongaka na mboka na ye er na komi député bandeko nga babengi na kasongo na balobi ke non sikoza so mutuka ya kingwangala te yaka pe na bamboka na biso tozana besoin ya mai kingwangala ngo zela nan kingwangala ngo ezaka un village simple ou eza secteur to ezani kingwangala kingwangala eza commune rurale eza na secteur ya Panzi territoire ya Songolunda province ya Kwango
eza mboka mo yebanaki mingi na moma diama nde kayemba yebanaka ndenge tembo yebani mais siko eza na kozwa ampleur na ndenge ya misala tozosala tozomika komoderniser nazotonga mpe maison communale ya Kingwangala okomona bafoto année passée nakendaki wana après kokoma député nakutaki babikok oyo bourgmestre ayitisaka comme bureau alors namonaki ezalaki bien kotongela bango maison communale ya bien nazoyeba place ya l'état te ya gouvernement central ou bien provincial te mais je me suis dit que tant que fils ya terroir ezalaki important koyeba kopesa bango au moins infrastructure ya bien donc wana ozomona tozotonga maison communale eza na 13 bureaux et ozala liboso côté wana kuna matériaux durables si possible tolinga tochango mpe panneau solaire pour ndenge bautiliser yango nyonso balingi donc eza commune bref eza na plus de 15 à 20 000 personnes en termes d'habitants voilà. Ok okei awa forage wana tozomona et le témoignage otouti kolanda eza ya wapi exactement? Bon, forage eza na Maigo nde omoni ba témoignage ya mama wana Maigo nga na koma ngo nanu te nayebi yango kutu te naye koyeba yango mpo bayebisanga ke papa na nga alekaka wana na campagne asala bango promesse ke so bopesi ngaka 3 voix en tout cas tokosala ndenge bozwa mai sikoyo na ye bapesi nga baliste ya nde soki bapesi ye kaka 3 voix promesse papa asalaka yango wana mpo omoni bakote wana eloko tokosala effort toboma batribalisme papa aza moto ya Maigo te sikoyo ere akendeki na mboka oyo ezalaki ekolo na ye te il fallait qu'il soit accepté nde oyebi na belo na biso nde ezaka na mboka oyo alors papa esai bango keno ngai naza sérieux na bapromesse na ngai suis pas venu kosala bino bapromesse moko boye natika bino na politique moko ya démagogie mais na ye mpo na toza na souci na bino mais so bopesi nga même ne fils que 3 voix nakozonga awa tokotya mai mpo na bino ere papa agagné bapesaki au-delà ya 3 voix e na prendre yango nalobi ngai non pour honorer mémoire ya papa na nga il faut naleka bamboka nyonso asalaka bapromesse mpo na kohonore yango nde omoni na ngai nabanda na bamboka mosusu te namonaki nabanda na Maigo nano parce que asalaki promesse 12 000 personnes ndeko amwa nani Fofana azalaki wana amonaki eza vraiment na sens que population eza ebele totalaki badispensaire na bango bamaternité basi bazobota na betoko bacondition moko ya vie ya pasi donc en tout cas somoni drapeau ya Congo te à part wana eza na sine mosusu te koza na Congo bandako nyonso ezaka babikok bandako moko boye donc ozomona ke pasi mingi na bandeko na biso alors nde ozomona basepelaki makasi mpo bareconnaître bayebi nga te bamonanga nanu te mais koya liboso na mboka na bango nayeli bango mai Maigo na Kingwangala ekozala combien de kilomètres? Maigo Kingwangala entre tozokoya ba 150 à 200 km. Ah bon. Parce qu'il faut que non na Kikwati Tamwatseke plutôt où ils ont au moins 150 Tamwatseke na Panzi na ba 60 Panzi Kingwangala les a ba 75 80 bon est-ce que tangu yo zolongwa Kinshasa ndenge olongwaki awa parce que tozaki na yo oyaki kolakanga avant que okende voilà tangu zolongwa wana bona lingo pesa ngana no itinéraire parce que ngana na koma na Maigo te okomi ko pesa nga posa ya koma na Maigo voilà non il faut ya alors donc tango zolongwa awa ozozwa direction nini pour que okoma kuna donc eza avant Kingwangala ou bien eza na côté mususu Kingwangala eza côté mususu? Non, Kingwangala les banzela mi balo mi sa toko utiliser. Oko que de tiki kwit, kwit oké feshi okomi Kingwangala. Obeko ke kwit ozu troson Kayemba, okomi Kayemba pro koti Kingwangala. Obi olongwe kenge oké Mawanga. Mawanga okoti na Maigo. Okoti bi okoti te o continuer ti na Tamwatseke, Panzi puis Kingwangala. Obi oko lega pe Panzi te me komi Kingwangala. Tronçon mukuse eza oya Maigo na okoma na Kingwangala. OK. Parce à partir de feshi Kingwangala, non, kwit Kingwangala c'est 400 km. Sozui Kinshasa qui quitte c'est 555. Donc il y en a 900 ou 1000. Mais Sozui Kenge Maigo c'est 250 km. So Bakisiti Bakingwangala ozobeta 400 km. So Bakisiti na 200 ozoko ya ba 600. Eza bien zela Maigo. Mais ça ba condition bien. Ndeko mona mitu kwa biso heureusement to na ba 4x4 et aider biso to bimazelo ebele zela robeba. En tout cas bato na biso bazo souffrir. Ba boke ebele na komaki. Non mitu na question mais l'état za wapi. L'état za wapi bazo supplier biso to aider bango na centre de santé na Maigo poto kuta ba mama misa tukuna je m'excuse ba bota moye ba bima maternité ezate mbongo bazo senga bango 5 000 ou 7 000 francs par personne bakanga bango donc tu es obligé to et assister bango pour ba bima tala ba mbongo ngo ezozanga ba 5 000 francs 7 000 francs
toujours brûler bambon ebele na Kisasa. Donc o ezaka musala ba politicien te, mais tout congolais place bozali. Il faut batu baye ba ke tant bazolo ba 5000 francs wana. Il faut calculer que c'est à peu près 2,5 $. Donc 2 $. 2,5 $. De 5 000 francs. Donc 7 000 francs, je crois, aux années 3 $, Donc, je voulais expliquer ça parce que tant aux autres, 5 000 francs, ce qui est valeur, il y a bon comprendre que les ambons mouké, mais quand même, tu vas côté là en bolo. Vraiment. Donc, nous avons défié la diaspora. Nous avons fait des députés. Nous avons fait des députés. Donc, vous avez besoin de la politique. Mais ceux qui sont les Congolais, nous avons associé à Bisso. Il faut que les Mawanga, les Amboka Ndeko Fabien. Fabien Kouswanika. Mawanga. Mawanga, on a secteur, on a côté. Maïgo, on a Bamboka. Il y a une derrière ma photo. Félicitations. Ok. Oui. Oui, c'est mon frère, Fabien Kouswanika. Oui. Voilà. Oui. Donc, on a pesé Mboka nae, côté Naouti. Donc, Maïgo Nemboka Yaba. Mawanga secteur nae, Maïgo Mboka nae. Ceux qui n'ont pas incorrect, ou corrigé, mais nae, vous avez mouton Mawanga. Aïe, yemo wa yebipe. Wana ma belé nae. Alobela ango paye mo. Alors, on a ebsaka eto kocha mai na mboka nayo, ebsanga so sali pe zanga ba photo na ba vidéo. Et to zongi, na tindagi pe ba photo, na tindagi ba vidéo, na lobi nae, wana mboka nayo na uti kocha mai, alobi félicitations. Voilà. Donc, biso tout, tous les bambous cannabis, tout ça l'effort, ndeko Fabien, n'a défié yo. 10 $ par mois, 100 $ par année. Soué nanga ezaki to beta centre de santé na Maïgo. Tout la bonne maternité. Et ça grave, c'est pas la fin du monde. N'a zo défié yo. Yo nanga to travailler en partenariat, to mobiliser batu. Pour baya ko aider mboka na yo. Na tchel yo déjà mai. Mai na tchel. Mais centre de santé o ya mboka na yo na kotindo ba vidéo ba komona ngope to luka to sala eloko mo pona Maïgo ils en a besoin de la cherté ils a moi maternité a bien même 10 ou 15 lits na espace moko boye moi centre de santé to betcha ngo tol peinture rezu yango yo moko yena ngai to ke ko inaugurer yango e o sala bien mingi voilà. Bon ngana zo mona ndenge mususu parce que même ngana après il y a ko contribuer parce que bisonio to za ba congolais c'est pourquoi je souhaiterais que je connais Fabien, voilà. Je connais Fabien. C'est un monsieur qui fait bien son travail. Parmi les Congolais, à part kaka ba polémique oyo ko bimana cadre ya biso ba Congolais ndenge to bimisaka ba polémique. Fabien Kouswanika, je le connais, c'est un monsieur qui travaille bien, c'est un monsieur intelligent. Mais il y a un problème, il y a polémique. Ce n'est même pas un problème, il y a que on débat à Mawanga, on débat à Maïgo. Non, moi je pense que s'il faut faire ça, c'est là que nous avons lancé tant au Tozoloba, Pesa Moninga sourire, et Zakota la Bikolote, Yomoko Yaka. Même ce matin, vous voyez, nous sommes envahis par les gens. Totuna Ramuto Ekolote. Donc, tant que Tozaba Congolais, tous ensemble, moi, de mon côté, que mon frère Fabien Kouswanika a sensibilisé Batou, Bissopé, Tozawana, nous allons apporter notre contribution à ce qu'ils ont mouqué, prouver que Namaïgo, mon centre est Zala. Et c'est la même chose que quand moi aussi je vais faire dans mon village. Yépé, Fabien, tout ça, là, système à l'Ikélembati. Alors, et à soutenir Po, Misala et les Kamalobana. Donc, soit Malobana Biso ou Toté Agabatu. Ils ont accompagné la volonté à Kosala. Voilà. Aux un projet à Kosala 20 forages. Ok? Na Kimwangala. Qu'est-ce que j'ai dit? Na Kasongolunda. Yo na du Takayote, au lobby na bateau. J'ai été à Fresno. Je vis capacité à Doug Kulungu, qui n'était pas du tout intéressé par la politique à l'époque, parce qu'il se disait, il le faisait sans intérêt politique. Et nous avons besoin de la diaspora Ndengwan. C'est l'un de vôtres, Bino la diaspora, Aza villageois Lokolangate. Biloko wana zo benga biko kazo regretter des places ngana zo mona nazo kama parce que des places ngana kola yango wana o bazo lala na bitoko des places wana soko betinga yao koyoka a poso nangeza kama kashi parce que nazaki kolala nde esika wana voilà ozana projet à Kocha 20 forages na Kasongolunda est-ce que Kochi ko énumérer quand même ba place ceux qui aussi identifier ba place voilà équipe nanga ezana détail mingi
mais baplace oyo nayebi eza ke toza na ya liboso tosali na Maigo tokosala mosusu na Tambwanseki. Tambwanseki c'est plus ou moins 5 à 6 000 personnes. Tosala na Kikwachi aussi 5 000 personnes. Tozosala na Panzi, tozobakisa forage ya mibale na Kingwangala, tozotia forage na Chibalamba, tozotia forage na Kasanji, tozotia forage na Kibunda, tozotia forage na Chala. Chala wana eza mboka mama na ngai. Okay. Donc eloko na sali ezaki Chala ce n'est pas mboka ya Chala mwana. Te Chala mwana ye azaka kombo. Ouais. Mais avant la peine de conseil jamais. Voilà. Donc nalingaki na tia ba forage na ba mboka mais nalingaki pe na honorer mboka ya papa moko, mboka ya mama moko. Donc Kibunda wana Kavunya eza mboka ya papa na kochila bango pe forage. Chala eza mboka mama, bango pe na kochila bango forage. Nalingaki po famille pe sepela. Okay. Oui, mais mai ezaka famille te mtu ekomela batu nyonso bakomela ngo même un passant akomela. Voilà. Et projet wana eza eko se réaliser dans combien de temps? Bon, to bandi déjà na moment na zo solana yo équipe na biso elongwaki Maigo. Lobi na pokwa donc lelo na tongo na seba koti déjà bani Tambwanseki. Donc so ba koti ndengo na bazana plus ou moins 3 ou 4 jours ya musala pour mai ebima. Pour ni to sala ki to tindaki équipe d'experts dans le mois de février. Oui, si on a qui au moins 20 villages. Qui pour l'habitude, profondeur à Maï. Par exemple, Maï est 150 mètres dans Maïgo, mais peut-être qu'il y a 75 mètres. Parce que va salir l'étude ou on a un rapport. Donc, dans Maïgo, 150 mètres. Dans Maïgo, va salir 90 mètres. 90 mètres. On a un exemple. 90 mètres. Mais c'est difficile de faire place à 90 mètres. Il y a un jour rebelle. La place nous sommes luka po dans la machine mon asombagi na Chine. Na ochanga ba mon apé il y a un des tests à profondeur à maille. OK. Et l'exhibition profondeur à maille, l'exhibition sur ma banga ezali marque matière à ma belé ezawana. Comme ça ils ont permettre ba forêt on a ba yebagé place telle photo utiliser équipement tel. Ouais. Ezal ba taton baté. Donc yango yedagi bango na voyage à Liboso ba sali étude ba yeba pe singa rapport. Ba bi non voilà. Pour tout ça la projet à maille tala biloko kosenga. Mboka tel tokozwa mai na 60 mètres, mboka msutu tokozwa na 100 mètres. Alors wana ezo sala ba coût ezo la différence. Ouais. Place mai eza 40 mètres, boko sala ngo par exemple na 1000 francs. Na pesa ka exemple. Place mai eza na 100 mètres ekozwa bino 10 000 francs. Donc wana yedagi biso na ndenge ya ko préparer yango. Ba sali yango ba pesi rapport na niveau ya fondation to pesi accord. Nde omoni to sobi ba matériel nyonso, omona ba photo, to sobi ba pompe nyonso, nde ba ki ba na musala. To zape na forage to kotia na Kikwit. Na Kikwit wareza terrain na bisope kocha wapi na Kikwit ville Kikwit na Kikwit tozocha ani wana provocation te provocation yo kokende kocha forage na Kikwit ndini non yo komi omoni ndenge bomisaka bino bana mike soki outi koya na politique Kikwit yo yebi zelaka cité mais il faut expliquer yongo oui Kikwit est un membre ya comité d'administration na biso hein un membre du comité d'administration na biso ya Kulungu Congo c'est ya Lumeya aza mwana honorable Lumeya nde to kocha Lumeya Dumalegi voilà ah bozana ye non c'est un papa te na lobibo c'est ya wana azana Kinshasa to azana Poto azana États-Unis azana Poto azana Kinshasa azana États-Unis voilà na Fresno kaka na Fresno ouais OK yesikoyo nde alinya asala pe forage. Voilà, na niveau ya Kikwit. Azape na ambition politique. Est-ce que bakoloka été parce que kuna bakonzi babime belé na Kikwit? Mais na zo ebisai. Ouais. Bon, azo sala ngone ti mona Kikwit, diaspora Kikwit azana besoin d'ambition politique te. Yo uti kolobara Fabien Tonga Maigo non? Exemple ya Fabien, ezape CA, ezape mingi ba congolais baza libanda. Bako sala ngonga pour la politique te. Bako sala ngo pour ba aider bandeko na bango. Voilà. Voilà, d'où Kulungu tolingi aussi ça parce que il fallait qu'il toloba ce qui est plus essentiel. Naïba Kulungu d'où Kulungu. Kuna bango babenga kayo dag. Nous américains, yo beta English. Donc yo beta dag. Choix yo. Depuis au banda parce que oebi eloko ngana lobaka, je ne le dis pas parce que Dougué là. Nazo flatter pété na flataka batute soki mutu nyonso en attendant que l'état wana tozelaka parce que adresse à l'état payé banakate en attendant que l'état ya mutu na mutu asali quelque chose et pas na ye
bandeko nanga Congo oyo toko bongisango sans problème. Mais ceux qui ont tali degré to finga naka to swanaka. Ceux qui ont degré to wele la kakosala bolam. En tout cas, lelo depuis que Kulungu for Congo et Banda. Est-ce que tu pèse à moins rappel et action? Oui, to bandi yango officiellement neti fondation en 2013. Mais avant 2013, nous avons déjà la publication et le lobby au moment que nous avons sur la Fresno, yo comment la Fresno en Californie. Nous avons publié depuis 2006-2007. Nous avons le Congo, nous avons la guerre au Congo, la difficulté au Congo. Mais tant que vous avez là, mais vous avez dit que vous avez pas finga parce que na mutuwala olobana ngake mutuwala soki azwinga na okende na fuka mina lobi pardon vraiment parce que on est to connait ba culture mususu eza ba valeur na bisoté donc to bandi yango ndengwana to sali cyber na Kitambo ezana 20 machines ya sika auto forma 400 personnes par année pour école informatique gratuitement année auto ngi to au moins 1000 francs par jour pour bon wana aider na maintenance ya ba machine wana to sali forage na 2016 na Kingwangala 2017, on a dit construction à l'école. Topé ça ba bourse na 25 personnes au batanga et basilisi. To zalagi na bango, batangi ba classe na bango. To suki wana te, to yeko banda ba projet ya mahi ndé to zo continuer ngo siko. Mais école les a projet na biso ya munene. Pour ndé bomona ba image et aux ana 6 bâtiments, to zana 3e bâtiment et sinon nous te to zana ba difficulté en zela pour na même ciment. Ce qui zalaki ke nzela ezaki bien. Mbele ja to 6 école wana. Pour ermo to luka ciment na Angola. Et le moto sumba simana qui quitte. Nous avons nzela eza bien té amortissement ba camion zo beba donc eza ba situation moko vraiment ce gouvernement ko aider biso to zala ba nzela pour bande ko na biso na mboka bazo souffrir. D'ailleurs, neti désirata la population parmi loko ba sengi biso na kasongolo ndeza ba nzela. Sozo tambola na nzela tu te rends compte que nzela ezate. Ba to wana ba mama wana ce to mona image pe bazo sala bilanga na Maigo. Maigo c'est 250 km kenge. Balongwe makolo Maigo ti na Kisasa. Na vélo moko na basaki en nguba oh il faut bateka donc tout le gouvernement total a comment to ko aider bon baloba que non to sala kabila to za makasi mais il faut to bimisa produit voilà un peu ouais évacuation à produit à Banzela de certes agricoles ils ont vraiment un problème et il y a une complémentarité là je dois faire un coucou na collègue na biso moko ya Kamiji qui a fait à Salisi Moussala sur tronçon il y a 40 km. Hein, na ba moyen na ye bien que bato balobaka wana musala depuis tete siko musala depuis tete to vana kaka totala ka to ndengeni voilà honorable du Kulungu toza ba député nationaux ngana yo makambo salemi na Goma un message par rapport na situation o salema ki na Goma vraiment bandeko na biso ya Goma bandeko na biso ya Est na profiter pe na cha bandeko na biso ya ba Butembo ba Beni tous les bino ensemble vraiment ba prière na biso qui na direction na bino beaucoup tani na ba catastrophe naturelle et belé à part ba bitumba oyo ezaki créer na batu vraiment bo souffrir mingi na mona ka na bino netika ya bana Israël bo ba fana en Égypte bana bambule belé la souffrance mais nzamba sala ki promesse que R75 ans 70 ko ga bimisa bango na captivité alors bino peut même chose je sais que nzamba za na projet à bonheur pour na bino et c'est difficile qu'on dimango to zo kende na ba souffrance wana mais to ebinzambe to servaka mboka oyo e bonde la makasi malgré masumu na biso nzamba Israël akotika binote on est ensemble voilà on est ensemble et je vous propose de suivre ces reportages et arrestations à quelques bandits entre guillemets parce que les présumés bandits je voulais dire parce que l'acte de naissance d'un crime c'est le jugement comme il n'y a pas encore de jugement voilà les coups de filet de la police que je vous propose de suivre. Joli coup de filet réalisé par les services de sécurité et de défense de l'Ituri. Après 4 cas d'assassinat enregistrés à l'espace de 2 semaines à Bunia, la police vient d'arrêter 5 suspects avec 15 armes AK-47 munies de chargeurs garnis. Résultat d'intensification des patrouilles à cette période de l'état de siège, a dit le commissaire provincial de la PNC à Ituri, le commissaire divisionnaire adjoint Ngoyi Sengelwa Kiyo. C'est l'occasion ici d'appeler encore la population à la collaboration, à la dénonciation, à l'échange des informations qui nous ont poussé déjà à ces résultats
Occasion pour le gouverneur militaire de l'Ituri de féliciter le travail abattu par les forces de l'ordre. Tous ces criminels, tous ces bandits, ils doivent savoir qu'à partir d'aujourd'hui, ils seront traqués jusque dans leur dernier retranchement. On commence par Bunia, et je crois qu'on a déjà maîtrisé Bunia, et on va aller partout. On va les matraquer. Partout où ils seront, on va les poursuivre. Il y a des personnes qui pensent qu'ils peuvent encore nous humilier en faisant ce qu'ils ont fait hier à Tchabi, à Boga. Mais rassurez-vous, ça va s'arrêter. Nous montons en puissance petit à petit. Nous commençons par là où nous sommes. Et tous ceux-là qui sont en train de collaborer avec l'ennemi, que ce soit la population, que ce soit parmi nous, nous vous disons que nous allons vous traquer. Cette arrestation coïncide avec l'arrivée à Bunia de l'auditeur supérieur militaire dans le cadre de mesures d'accompagnement de l'état de siège. Ces présumés criminels ont été mis à sa disposition au lieutenant-général Luboyanka Choma Johnny de dire, je cite, qu'il soit sévèrement sanctionné. L'auditeur supérieur, voilà vos premiers clients, ils sont là. Il faut vraiment que tout le monde, tous les délinquants se rendent compte de ce que vous allez faire d'eux. Parce qu'ils seront l'exemple. Et ça, je veux vraiment insister. Si la prison de Bunia ne peut pas vous recevoir, je vais vous envoyer à Ngenga. Les moyens sont là. Pour montrer que nous n'allons reculer devant personne et rien ne pourra nous faire reculer. Voilà. Wana Ezali, félicitations à général, l'inspecteur divisionnaire. C'est comme ça qu'on les appelle, je pense. Ngoï Séguin. Pour ces bons coups de filet. Mais pendant 7 ans, c'est un policier, tant que vous avez inspecteur général à Kekotala, Azumunduki. Je me pose la question, ce qui Moutouana Lingacha tiré sur l'inspecteur général. Si vous avez un biso civil, mais l'ola lié road. Non, ndeko Eliezer Azali soute. Boke bakabande konangana nzela o ebite na nyamema munduki. Yango na lobaka pe na batu tango zokatsa balabala tika kozala na confiance a tozana potote o ebite na nazana volant. Donc c'est vraiment important de faire ça. Je voulais en plus, en dehors de ça, vous dire que tozali ko recruter ba cameraman. Tozali ko recruter ba cameraman. Ba cameraman wana tozali ko recruter condition ya liboso, il faut d'abord mutu azala na caméra na ye moko. Soki ozala na caméra te koyate. Ozala na caméra to kosala test totala capacité ya ko utiliser na yo caméra. Boko kende wapi? Boko ya na Itaga 120 na komina Kinshasa entre Wileri na Kasavubu. Boko kutana na ba collaborateur na biso bazawana, Amos Lubaki azawana, Manix Kembolo azawana. Bokokuta na bango, bo se faire enregistrer, bo tiki ba numéro na bino, on va vous appeler eza eloko ya kozwa mikolo ebelete. Je pense que eza wan. D'où Kulungu, on est député na lignota la caméra, au petit message à Souka na bandeko bazolanda yo et surtout pour la situation en général ya Congo, eza la formation à l'union sacrée, eza la état de siège, oyo ezali pour la insécurité. Si vous avez un dernier message. Pour voilà, cette émission, moi. Message nanga eza mingi na sens ya ko interpeller ba konzamboka to travailler pour na intérêt ya bandeko na biso ya mboka bazo souffrir. En tout cas, président biso na Kasongolunda tozo travailler pour to pesa batu mai. Donc souhait na biso rêve na biso kozala tozo accompagnement ya yo moko. Na yebi olingi mboka na yo olingi batu na yo population ya Kasongolunda ilingi yo mingi. Au moment na ba vidéo comment ba otinda ba message na bango ya soutien pour na konzamboka. Nous avons besoin que tout plus de 50 millions de Congolais aient accès à l'eau potable. C'est une statistique dans les toujours correct. Alors, vraiment, nous avons la présidence, nous conseil dans le message, nous avons déjà 20 forages. Donc, président, nous avons besoin de soutien pour servir la population. État de siège, nous garder les généraux dans la prière, nous avons la bomoko, en tout cas, tout ce qui est liboso. Merci. Merci beaucoup, honorable. C'est à moi de vous remercier. Merci aussi Bandeko Balandina Bandi Tosukisi Awa. Et Doug Kulungu, c'est parmi les députés. Ngana Lobaka que dans cet hémicycle, ce qui te commis à 50 députés. Au bazoye bate que il n'y a que pendant la campagne électorale que les politiciens c'est qui sa population. Na lobi boy.
ce qui na hémicycle oyo toza ata 50 députés et politiciens o bayebi que ezaka na campagne électorale te ne basekisaka population et kozala vraiment malamu parce que ba politiciens o bayaka ka moment ya campagne biso nyonso ndenge tozali parce que biso babengaka biso ba stagiaire ba député stagiaire parce que za premier mandat na biso ezake te eza ndenge wana te mbongo soki bazopesa yo mbongo na yo eza ya kosalela population te mais na suka tu vas t'épuiser de musala na bango bino pe population c'est le moment de voir qui est avec vous. Il ne faut pas bateau bazali koloba que tu vas t'épuiser aye na dernière minute à pomper tout mon action bino wana bobeti maboko. Donc Kulungu c'est un monsieur qui a commencé et j'ai toujours nazali kosala bémission parlant de lui ngana lobelaka mutu pamba te si je ne suis pas convaincu il y a mutu nazo lobela parmi batu diaspora oyo mutema na ye ezalaki awa ezana batu balobaka kuna na kokende na ngate kuna en tout cas je ne peux pas aller. Même awa, je ne cesse de le dire, parmi les conseillers au chef de l'État Zanaba. Et bien, les baouta diaspora, ba yeba katambo kanaba. Ambiance na Kinshasa, yango ba inakabiso. Eh, il faut na corriger ya. Liste wane ezo tambola, eza fake news. Eliezer bache na RVA, ngai bache ngai sika mon côté, na zape na démarche mon côté na zo sala. Liste wana pona botala que mutu angwa salaki yango mabe. Bache India Omari peut perdre lokola bachala mwana. Donc peut perdre ou ya makasi. Hein? Alors, peut perdre fidèle. Bache bazui Salomon Idi Kalonda bache DGA. Soki Salomon aboya kozala ministre. Simple. Kaka ki DGA nda koya. Donc eza biloko ya kolanda te et ça a commencé ba ballon d'essai na bango na habité. Ça a commencé comme ça dans la constitution et gouvernement. Donc ce que j'ai dit ezaya que même na ba province ndenge tozo wele la wana ba province nyonso to eningani. Ah gouverneur akwe yo kuna gouverneur asalibo ainsi de suite. Dans tout ça, il faut botala quand même qui fait quoi na pays normal. Basala avant ya ko pesa mutu ba responsabilité botala nano bosala enquête sur la personne. Acha salani. Acha Salani n'y a qu'à servir peuple. Je suis fier de parler de Kulungu parce que ce monsieur, en dehors, il n'avait même pas d'ambition politique d'abord, quand il faisait ça. Est-ce que Moutouako Bananaye Kosala Malam parce qu'il prépare un électorat? C'est comme Ndeko Olobi, comme on a un an, Olobi Basala la Kikwiti. C'est. Il est là. Azana aux États-Unis. Olobi Basala quand même. Donc, Azana moi souci, il y a Kikwiti wana batubazo atamai. Mais le mal maintenant dans la circonscription, il y a tellement de grands leaders qui sont matate. Ceux qui ont dit que les gens c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, je souhaiterais que tout ça, la concurrence, Fabien Kouswanika, moi je ne savais même pas que Mboka Nayo est Zakuna. Ça ne m'intéresse pas du tout, moi, division à Mike. Moi, ça ne m'intéresse pas quand un Congolais fait du bon travail. Il fait du bon travail. Je suis prêt. Après, je lancé l'appel, bisonnions tous les médias, aux ana, bateau, balanda kayo, bao, ba respecta kayo, bao, ba soutena kayo, pour une action privée. Mais pour le moment, c'est le soutien pour quelque chose là-bas. Et ça sera vraiment une fierté pour nous. Il y a que mutuna mutu. Et là on a senga kabande ko ezandengwa. So jo lobby tozo bunda pone kolo tozo. Mais fait quand même quelque chose na bitumbango. Ce n'est pas ozo bunda pone kolo, ba ozo sala makamuna yo mususu. Lelo ngana kota ka ba polémique okoyoka te même na Kinshasa ki aswa na kana journaliste bo. Natala ka bangoka. Mutu ako meka aleki afingi na ina zotala. To sala concurrence na ko sala bolam. Et je pense, comment Yamboka Ngolo va dire Maïgo. Secteur à Mawanga. Oui, c'est à peu près combien de kilomètres de Kinshasa? En tout cas, Kenge, c'est 250 Kinshasa, donc il y a déjà 400 400 km. Donc c'est possible à Komema. Et puis Kotonga, centre de santé. Ne fût-ce que d'abord ça, voilà. Un centre de santé. Je pense que comme ça va nous pousser. Il y a tant que Moutouazo Zouamaloba Nabiso, Azui, parce que Moutou Aebi Kaka et Sika Outa. J'ai vu une publication, Basala qui pone Mario Simunga, Balobi, de Bandundu à la voix de l'Amérique. De Kinwangala en Californie.
Donc ozomona biloko ndenge wana commerçant de yango wana mais ba spécialiste baluka ka photo ya kala la kistala ndenge azalaki. Oui, mais attendez, chacun a un passé. Plus de 143 998 311 332. Tout le monde a un indice. Merci.